Alors, bandeko mbote na bino, ezanga le révérend Jacques Dinabanza. Bandeko, na utuko sala vidéo moko, la parabole, le grand souper. Au moment où nous avons sala yango, bati ninga vidéo, pour nous lakisa ngai ndenge nini, un faux pasteur, c'est-à-dire un prédicateur, à Samwisi, ndeko alimia oyo atikaka kosakana na Jésus-Christ ete soko zo sakana na Jésus-Christ soko nango bakosambusa yo. Alors les prédicateurs oyo alikaki na émission na ye peut-être ya yebite ka sambusi mais bato ba yebili lo bato ba tali ba moni vraiment que oui atie alimia na échec total. Ndeko alimia Jésus-Christ va bundisaka été. Église à Jésus-Christ va bundisaka yango te. Ça fait longtemps yona kayako, c'est-à-dire mutunayo sataniste. Plus de 15 ans, vous parlez na église à bâtiment. Église à bâtiment. C'est regrettable parce que prédicateur oyo tamwaye ami bengi pasteur mais sans expérience. Au même il thème moko abano bimana bateme. Or que un pasteur tango azoleka soki afandi na thème wana ti akobima bako yela ke bateme belé te en plus azobenga alimia papa. Alors c'est grave hein, c'est grave quand même. Alors bandeko thème na bango ezalaki église bâtiment eza malamu toté au monde déjà que ça thème bazoba. Eza thème déjà bazoba. Oyebi ke alimia bino to Rolanda yango na tini bino bolanda yango bon mona vraiment ni babimisi alimia zoba de faux journaliste ayebi ata liloba te ndeko na ngai soki yo olingaka liloba olandaka alimia olandaka ifonge donc ndambu oyo zwa ya solo bakolongola yango mais congolais comment cause la mayelité mutu neti alimia a parlé au liloba ya Nzambe. Qui est alimia? Ndeko wana prédicateur suki Paul, oazubi beka pasteur. Na yebite suka yebi alimia to yebi ete. Ndeko nangai. Et pas yozali. Je vais t'expliquer qui est alimia. Peut-être yebite. Na chaîne wana pasteur obabi pasteur a solo akoleka kuna te pele kakate. So amoni mutazo le kakuna. Donc, Azali Tobengenani, un fou, parce que la Bible le dit, c'est lui qui écoute la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique, ressemblera à un fou qui a bâti sa maison sur les sables. Donc, Oyo vraiment, Aleka Kapa Yalimia, Amibengi pasteur, Amibengi prophète, et Zamawa. Tout le monde qui derrière benga qui mutumoko boye faux prophète beaucoup aleka yukuna mais yé mutaina iloba ba comme na ba discussion na ba ndimi ba discussion ah tezaka boyete oh moi c'est à cause de la pasteur et comme ba discussion ndeko Paul ce qui au commun nous prêter kolika la médiaté. Parce que média et kolakisa yo koza musala nzambe, média pe kolakisa koza faux. Ndenge na moni faux. Batu muso amoni te benga na moni oza faux. Na ko expliquer pourquoi oza faux. D'abord un vrai musala nzambe. Oyo ba bengi pasteur. Akoko le kapa alimia te. Je t'explique akoko le kapa alimia parce que chem ya alimia eza lié na sorcellerie. Chaîne ya limia babundisaka ba pasteur. Chaîne ya balimia bazo bebisa bana nzambe. Chaîne ya balimia mutu oyo eza liloba koleka kuna te. Yango na moni batu pesi yo thème église ya bâtiment ezali ya malamu te. Osomona ngote yo comprendre ki idée oyo ayete. Idée ya yezalaki oyo koloba ke batu bakene église ya bâtiment bobima parce que nzambe azala kuna te. Idée na ye ezaki ngwana bandela film yango banda kolanda ngo okomona ba yabide ngata lengo trote hein na teleka ndambo parce na yebe za wapi na yebi alimia aza wapi
Bandeko kindoki eza mabe. Sorcellerie eza mabe. Bandanga na yeba alimia. Soka leki na makaba nzambe kaka destruction ko détruire na ko détruire. Ngana zo benga na bato wa. Azo ya pananga papa nga ça ne va pas bana boye osambela ka wapi. Oh na sambela ka ndako ça fait combien d'années? Oh tenga bi mama ko benga nga suste. Bayebi tina zo babo bayebi. Na bi ko benga nga te. Ou bien na ko benga yo. Tant kate sili. Na yebi ke aza mutu abane ko landa ifonge na alima. Ba baby sibini wa mitu. Sikoyo oli okende pa na bango ozuya pa nanga. Donc regardez pourquoi. Mais na oyembo pourquoi? Pourquoi nga na oyemba yo? Ba baby so déjà mutukuna ozuya siko pa nanga, ozuya pa nanga pour sani. Na tira oyemba yo te. Parce que au outil déjà pas bâtiment ba yebi rien, pe bazana skati ya sorcellerie. Ba sataniste. Mais to gana no yoko bongo to zonga na kama muke po pemisa sokola no kama mutu ya bato balingo landanga na komona yesu. Oh là là. Ah là là. Oh là, oh là, oh là, oh là. Bon, elingité. Alors bandeko. Alimia azadane, nazo yebisa prédicateur wana. Alimia azali mutu obisoto yebaka ayambaka sataniste. Oba uti ko senga 38 personnes. Ye ayambiye bako ba camarade pire. En plus ya benga sataniste musana nzambe en alimia. Amedio so kinukula usani. Tala be mission nyonso ya alimia makaba nzambe ezaka makaba sorcellerie. Akena Suisse pour la sorcellerie, bato ya makaba sorcellerie. Abimisa ki dernièrement prophétesse moko sorcellerie awa et ça un scandale. Ba pesa 300 €. Donc alingi pasteur azwambongo te mais yende azwambongo. Bande koza passe ya. Alors, nalingi na tchela bino ndambo et bandeli kaka bota la face ya alimia bota la tension na ye. Ba sambusi ya voilà. Alors boyokaye. Na bandeko bazali kokota moko pour assister donc live. Bon c'est la la volume parce que na moni on dirait eza ya kokita voilà. Yango yo VIP espace voilà. Na Maluku au sur la mois activité na yo to Rwanda na yo donc Toronto City VIP na commune na Maluku. C'est vraiment bien situé dans le quartier industriel, dans le quartier commercial de Yamaluku. Et puis, garantie dans le document cadastre. Voilà, donc, on vient papa au Canada, on utilise dans renseignement. Voilà, donc, on a déjà reçu quelque chose. Voilà, donc, on dirait dans la mission, il y a encore une fois, nous avons un pasteur Paul Moana, nous avons déjà la semaine passée. Donc, nous avons sur le nom, le thème Oyo. Vous allez quand même diviser Balanzame Mingi sur l'église bâtiment. Église bâtiment, église Oyo, Ndakwanzambe, Ndakwanzambe, église faite de main d'homme. Donc, église Obandeko, Batongi. Voilà, donc ils qui divise quand même, sous la confiance avec l'église sur la terre, parce qu'ils sont sur la terre, est-ce qu'ils allaient malamto, ils allaient mabé, parce que est-ce que Nzamba Zalaka bâtiment est bien attendu. Mais quand on est pour la ligne, est-ce que on va quelle l'église voilà? Alors, on va plutôt débattre avant le avec le pasteur Paul et puis seulement temps ils allaient que nous avons qui offrande aussi. Voilà donc pour la aussi la solitaire pour te mettre des bisous. Bon d'abord pasteur Paul. Mbote papa Limia, merci beaucoup pour la. Voilà, bana na longola yango na nyaka boyo ka parti wana moke na longola yango un pasteur oyo akoko enseigner mutu liloba na nzambe na présentation azo benga déjà alimia papa alimia comment on se rabaisser tina niveau wana comment on se rabaisser tina niveau wana ti bazo kelite son papa alimia alors que ye abengi yo pona yo olobama beye église ya bâtiment. L'église n'est pas un bâtiment. Mais l'église s'est réunie dans un bâtiment autour de la parole de Dieu dans l'unité de la foi. Et là, quand il y a alimia,
atanga te. Voilà. Français, bon on a français bato na poto te. Alimi aza na niveau ya ko comprendre ba makamu te. Pona ye tangu bake ko zwa verset oyo. Actes des apôtres 17-24. Balobi, Dieu n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Tango atangi Bible, atangi yango bangona sataniste, babial. Mais beaucoup de osani kuna. Beaucoup de osani kuna, parce que ça kuna te. Alors, sikoyo, tozana verset moko awa, ezoloba, attends, parce que c'est là où comment mbango, mais bon, verset moko awa, Matthieu 18-20. Boyo gagné version de lobby. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, comment vous pouvez interpréter ce verset? Pour interpréter le verset, Bandeko, Nabandeli, l'église n'est pas un bâtiment, mais l'église s'est réunie dans un bâtiment autour de la parole de Dieu dans l'unité de la foi. Alors, Abengaki, Nabaya Salandaye, Aïbigaza, Azane, peut-être nouveau pasteur, Akosaka Naye. Mais pourquoi Nakamwa témoin à Mouké, il faut besoin 1h14 minutes. Ndeko Paul yokanga bien. Alimi azawana balukaka batu. Oye osali émission na ye. Bosali 1h azozela YouTube afutaye. Yango na babenga ki ba utiliser yo na makama mabe aluka YouTube afutaye. Bato a passe belé bazo kende ke na YouTube pour na kuluka ba futaka bango. Parce que comme moi si j'ai oya muke que est-ce que l'église est bâtiment ça bien pendant quelques temps est-ce que égo soit 10 minutes. Après qu'est-ce qui s'est passé azuyo abandi ko côté sur makamu o ezanga tatina. Et boyokani oya po lo bila makamambongo. Makamambongo alimi ko lo bila combien de fois. Mais biso zo mbongo, tout so mbongo c'est biblique. Et ça na Bible. Et ça te que to lo non, et ça na Bible. Yo alimi na ko peso mbongo. Yo alimi oya ko peso mbongo nani? Yebisa a peso pourquoi? Yo na ifonge. Ba peso mbongo pourquoi? Na moni ndeko moko a téléphonaki, il se disait être pasteur quand émission. Alobi église, eza pour nous perfectionner bassin. Ndeko nanga oza musala nzambe na ye oza musala nzambe d'habitude soit pasteur ou bien prédicateur. Il y a une différence entre pasteur et prédicateur. Na habitude soit pasteur ou bien prédicateur mais na habitude na réponse na likamolo ba ki oza prédicateur. Soko lingolo ba likambo wana olobi eza solo eza kutate. Mais eza incomplet. Soko lingi o expliquer bat faut loba mission ya pasteur za nini. Alors ndeko Paul et là, il faut définir qu'est-ce qu'on attend par église. Parce qu'il y a habité. Mais Alim y a habité. Donc, au moment où les Congolais, il y a zoba, il y a un Alim y a abimi, azoba nzambe, bazoba pe bazolandaye. Na ba mboka musu bazolandaye te. Na ba mboka musu o bazoka vie na bango sérieux. Mais bazolandaye te. Qui est Alim y a azanani? A cause bino kaza journaliste te. Mais c'est pas possible. Mais, nous avons d'abord un faux pasteur, pasteur Paul, parce qu'un vrai pasteur a quoi les capables à l'imiater. Un vrai pasteur a quoi l'ingater à l'imia poser ma question. Bon, ma comme ça, le tchaka badout, n'gaï n'a quoi prendre les lopas. Mais il y a côté le savoir poser ma question. Mais c'est pas possible ça. Conseil n'a pas si le col aux nous prêter. Au cause de la jeune pasteur. Oui, parce que jeune pasteur, elle sera toujours normalement balancine, comment ba erreur na ba faute pesa la. To boité. Mais comme il m'a médiaté.
Parce que si on bimi na média, si on va remarquer que ça faux pasteur, et s'il y a, hein? Média, et ça pour la biso wa oyo. C'est-à-dire, tant on a les caca, il y a des prêtres catholiques, il y a banani, tout ça, parce qu'on l'a nangaï. Tant on a les cas, parce qu'on l'a nangaï. Et jamais, bon, tu vas remonter, on a tiré le bananzambe, mutumoko, on a prêtre dans la théologie à corriger, et vous avez dit. Parce que avant, on a les cas, na yebi, na za affaire na banani. Mais yo tant on les cas, yebi que batu soit l'équipe, ba yebi le bako les kabiso, et que au bima, jusque là, batu bandaka yo ka 70, 30, 45, parce que mon a eu le côté. Hein? Parce que mon a eu le côté. Alors, selon la Bible, nous avons l'église universelle et l'église locale. Aux gens trop jeunes, hein? Il fallait apprendre le bas. Bien que ça, mais vraiment, au bimisi est vraiment zoba. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Aujourd'hui, même exemple, il y a Pierre, Pème et Brebis, dans Jean 21, 15 à 17, à ne comprendre rien. Donc, à ce supérieur, donc, à ce comprendre le côté où ils ont. Mais, vanda pa yozali, zoa film, banda kotala yango. Parce que, biswa oyo, ceux qui n'ont pas les locaux, n'ont pas stylo, hein. Lilo banzambe, n'a pas stylo. Ndenge yo, na suka na ngota ngopesa mbote, opesi mbote pa mama pasteur, ali na longolo bala moko. Mama pasteur ala gâté. Erreur grave, faute grave so sali, au lobby, dans l'église, il y a des chrétiens sorciers. Ah, chrétiens sorciers ala gâté. Qu'est-ce que vous attendez par chrétien? Chrétien sorcier ala gâté, pasteur magicien ala gâté, ou l'un ou l'autre. Ndeko Paul, pas aux alliés. Luko la ndamate na ngaya, eko ideo makasi, eko ideo vraiment makasi. Nyoso zoloba, ali ba comprendre rien. Yokanga, soko ke na chaîne ya makobanzambe. Bazo cha ba publicité. Kokende kuna te? Parce que ça veut dire commerce. Ngai makamanga tu tokana. Ngai nani afutanga te, YouTube afutanga te. Ngana zali pona pesa bana nzambe liloba. Alors, tant on a pesa mon liloba. YouTube a quoi comme commentaire a ta publicité na yé non. YouTube a proposé ngaïdi. Abi non parce que ba YouTube a dit ni ba publicité to futa rango kolekani yo zolo ba wana. Ngabité. Na on besoin. Est-ce que nous avons besoin bon côté? Mais non, mais nous avons besoin de servir père oyanga. Moi na nzambe soko landinga tango ofanda bi oui. Jamais muto landanga na liloba pe azala dessus. Muto na zate. Loba akoloba nanga makamu susu pona alinga basala nzambe te akoloba makamu susu mais pona parole akoloba nanga te parce que je prends mon temps na soka tan nanga liloba et ce n'est pas liloba na banana na kimokolo na bandi liloba na âge nini na âge à 3 ans mon père était pasteur dans une église donc tant comme mokolo comme ça nzambe donc tant na zo tia makamunanga okozwanga na erreur peut-être na bête tant on a saisir Jean 2 ngana bi Jean 1 biloko ande ngwana mais moto azana liloba oye ba déjà que ça erreur ya saisir mais oya kozwanga ba faute ndenge na tia liloba nzambe ozwanga tela 3 fautes non mais tala yo comme tango a chauffeur moto obono pesa na mama pasteur mbote mama pasteur na bible ozana verset oyo bible miki mama pasteur na Bible mutalunga oza mama pasteur. Hein? Nani moi sur yo Marie de Magdala. Mais je sais que ça permettait à Marie de Magdala de avoir la Bible prêcher. A permettait le connaître te. A permettait à monter. Bon yo ba mama pasteur ngoza Marie de Magdala. Ça permettait écouter le connaître même que si ma Bible a prêché parole. Va permettre à voter. Alors, selon la Bible, nous avons l'église universelle et l'église locale. Yes, quoi, on parle que l'église. On doit parler d'église locale parce que à toucher comme moi, il y a bâtiment. On doit parler d'église locale. Aïe, 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 aïe.
Mes chers frères et sœurs, pour présenter l'église, l'écriture utilise plusieurs images. Il y a l'église locale. Aujourd'hui, un édifice, 1 Corinthiens 3, 9. Un temple, 1 Corinthiens 3, 16. Un corps, 1 Corinthiens 12, 27. Un troupeau, Acte 20, 28. Une famille, Romains 8, 16. Plusieurs images de l'église, Yangoyo. Ya yebi na ngutu te. Ya kanga kaka, est-ce que l'église a bâtiment ba kene. Donc ya lingi batu ba sambela kana ndaku. Nzambe baluka kene église, nzambe baluka ina ndaku te. Bible zolo bala biso na tcheli bino batu oyo bakosala ke bazwa ba responsabilité na bino na makoba nzambe. Pierre paie mes brebis. Bacha biso. Alors, même na Bible, na Hébreu 10, 25, Bazoloba, n'abandonnons pas notre assemblée. Bible m'tezolo balabino. Alimiate. Alimiate misala mabe. Alimiate. Bible m'tezolo ba abandonna kabe ba assemblée na bino te. Pa ibokina yoka aliloba. Mais la mission d'un pasteur, mission d'un pasteur des alliés, prêcher la parole aux pauvres. Libérer les captifs, c'est-à-dire la délivrance. Et guérir les malades. Bon, si quoi yo, Ali Mazo Tuna, bon, batongo, baga, ensemble, et aussi la mkolonini. Ah, comment on te cause la zobatina nivoana, bandeko? Mais bon, l'andango, comment on te cause la zobatina nivoana? Aye biteke, batouaka na l'église, soukarango baga pena banana bango, nabasi na bango, tout ça. Ce n'est pas n'importe qui est appelé à la soldat de Jésus. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, Ali Melilobaye beta mokete. Ah, nzambe nangaye. Jérusalem, est-ce que l'église ani? Jérusalem, est-ce que l'église ani? Ya batimate. Na jour la Pentecôte, 3000 personnes vont se convertir. Est-ce qu'ils peuvent? Oh, mais Ali mia na habité ceux qui a diamba, tous les gens ont conséquences à sorcellerie, je ne sais pas. 3000 personnes vont se convertir le jour de la Pentecôte. Et c'est quoi? Et il y a un Congolais, surtout en Zambé, Nzambe, on a sentimenté. Nzambe, on a sentimenté. Ali Miazanani. Ali Miazanani. Bon, vraiment, nous Nzambe, yo kayango. Nani, ndeko Paul. Soza matoyo yoka. Kokende suste. Kima ndenge mbuka kimi. Omoni ndenge mbuka asambwe, asambwe. Bakipake susta kimi. Soki pour ngina sambu salio. Les gars, parce que na yebi na zoba fote bele pa na yo, parce que na no comme une expérience te. Soki yo pour ngo sambwa, les gars kaka. De toute façon, on compte na chaîne na yo, na tala maté na yo. Tango yo zo boza pasteur, o bengi mama pasteur. O yebele ko yo tira mito ya bana nzambe. Tango yo lobi chrétien sorcier. O yebele ko yo tira mato na mito ya bana nzambe. Est-ce que chrétien sorcier là? Ah mais c'est comment dit. Tango no ko kite ko le médiaté. Alors, quelques passages font mention de l'église dans une maison. Philémon 1-2. Colossiens 4-17. Romains 16-5. 1 Corinthiens 16-19. Colossiens 4-15. Après Balobi, Matthieu 18-20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, Ndeko Paul, ceux qui battent comme 300 pour ça, mais donc, vous avez fait que naïe, il faut que naïe alimia, mutatanga zate. Bazoba na bazoba. Ceux qui s'y koyo, beaucoup de 300 nandak, beaucoup de pas. Bon, naïver, on ne semble pas.
oyebi ke garçon oyo nani ndeko Paul azo meme exemple à solo ye azo comprendre kaka te suka nango alobi mais sikoyo église ya bâtiment olobi nini eza malamu donc il n'a rien compris comment moto kozala zo bâti na niveau aza na poto mais alimi kozonga la classe ya ndeko alimi kozonga la classe ya biloko miki bazo expliquer yo na prédicateur ozo comprendre rien ah yango na bomonaka yake des zoba balika na chaîne ya ye neti maman alikaka aloba so prophétesse bazoba mutu mayele oleki déjà amlimi na mayele ozokende pa na ye po oyoka ye na makambo nzambe akoloba nini église ani ya bâtiment azo comprendre ngo te lelo plus de 10 ans aza na chaîne alobelaka ngo il comprend rien du tout comment mutu akozala mais femme na yo siko aza na pasi ya famille ya mwasi bamona ngo ndeni alimia famille ya mwasi na yo bamona ngo ndeni ah mais bato boko ya bala na famille ya biso te c'est pas possible. On ne peut pas combattre Jésus-Christ na église na ye okotika la kana soni ceux qui bato 50 000 par exemple c'est quoi ça 50 000 c'est quoi ça 50 000 ba chrétien baza so ba milliards c'est quoi ça 50 000 yango na pena moni bato ba niko baye ndamba je ko makana 1000 ceux qui baza sur 300 ah nzambe donc eloko eboma bango Actes des apôtres 17-24 sikoyo nzambe azala kuna te mais na Matthieu 8 18-20 yoka obalobi oko interpréter ko ndenge nini oko interpréter ko siko ndenge nini ah le royaume de Dieu est fondé sur les principes de la compétition. Paul foye bango ke toza na compétition entre monde à ténèbres na biso ba oyo. Compétition za makasi. Alors yo mbutu azo combattre l'église, azo combattre yo olobi oza musala nzambe, ozo kono leka pa na ye. Ah mais comment? Tika ba sorcier ba kono leka pa na ye? Ba ndeko na ba sorcier ba kono leka pa na ye? Yo zo kono leka pa na osani. Hein? Muta yambi muta uti na monde à ténèbres sataniste, ba signé 38 personnes, ba ko ba kai, ba ko ba pire. Ba ko ba pire pourquoi? Mais parce qu'ils ont les mêmes dénominateurs communs, sorcellerie. Mais voilà. Ah ma ouais. Ndeko mo mutini ba papa. Tala na ndia ko basambusi alimia ayaki na makambo pona balo baboye, alimia bano beta monoko, alimia bano beta monoko. Oh bongo ya lisusu botolo la ko mbongo. Paul, soko lingite église na yo ekangama. Continue koleka, na ko salon na salaki mboko. Soko linga ke église na yo. Soko na chartre, soko wapi ekangama. Continue koleka. Oyebi nga bien te, hein? Renseigne-toi. Continue koleka, ba okangao. Oyo lo mako banzambi pa ya limia a poser la question, o kasipona nini batongo, basila ka te, bo perfection bongo, basala ka wana. Est malade. Hein? Est malade à poser question na te. Bango kuna na kindoki pa bakendeke. Bakende toujours pourquoi? Pourquoi ba continuer à kokende? Pourquoi ba continuer toujours comme ça dim? Dim oya bango za makila. Makila ya bato. Ba continuer ngo pourquoi? Pourquoi ba continuer ngo? Ba continuer ngo ba kendeke toujours. Ba ifonge ba kendeke tilelo. Comment gotikila mutu ndengo na temps? Comment gotikila mutu ndengo na temps? Oh, abano lubano mo zanga tatina. Mutu akino luka mbongo na sima na yo. Na koche elongi na yo ha. Elongi no bato amoni yango. Bato akima yo. Voilà. Na notaki nini ya passé hein. Ndeko Paul, chrétien sorcier hein. Azragate. Hein? Chrétien sorcier, ou l'un ou l'autre. Ici. Par définition, un chrétien, c'est un croyant né de nouveau. Bon, un né de nouveau a commencé sous sorcier. Tu te contredis? Comment on le babingo pasteur? Ma benabino. Bolingi pino nyonso, kozoba titre, yaba pasteur. Au lieu on le banaza prédicateur, kozoba pasteur. Et tant qu'on l'équipe, on défendre le titre en côté. Ndeko Paul, ngazala bata catholique ya babenga nga.
On me pose la question, pasteur, ça la théologie, ah, mais c'est profond. Ah, mais c'est ça. Na lali ezoya. Na lali ko ezoya. Après, vous avez sa séminaire. Vous avez sa séminaire. Bino bato boyebi ye, ce qui Paul. Na séminaire wana bokendete. Et ko servir na rien. Parce que ça molimo santo te. Muto za molimo santo, a cause la faute grave boité. Chrétien sorcier. Maman pasteur. Nous avons 4 boys. Nous n'avons pas nation. Ça sont des fautes, ça il y a une différence entre erreur et faute. Ndeko Paul nani on a lobina yo eza biblique. Hein? Apôtre Paul a repris l'apôtre Pierre. Soit idée que apôtre Pierre azala qui porte parole ya ba apôtre nyonso. Apôtre Pierre azala na Jésus na montagne ya transfiguration. Amona Élie, amona Moïse. Tala niveau. Mais Paul a reprendre ye. Paul nakamwa erreur nakati makamanzambe. Mais Pierre a contesté quitté. Alors quitté que mais yo apôtre Paul pourquoi zo kitsanga boy. Nga nazana Jésus yo oliana Jésus tenga liana Jésus. Nga na kenana Jésus na montagne ya transfiguration. Mais yo biloko nyoso na ki été. Il a accepté cette correction. Correction est un acte d'amour. Ce que vous avez au comprendre son ngolo bani. Numéro nanga ezali. Na zu numéro na yo tango pesi yango pona tindila yo enseignement na sala que moi si na Bible ata passage moko ezo pesa référence que moi c'est cause de mosala nzambe zate. Hein? Boke bakada interprétation particulière. Ils ont interdit dans la Bible. Ou ils ont la Bible te koloba te vivons en conformité avec la parole de Dieu. Ou ils ont la Bible te koloba te kolingaka ça la basi plaisir. Moi si à cause de mosala nzambe te. Pardon. Moi si à cause de la pasteur te. À cause de mosala nzambe, diagonesse par exemple. Mais pasteur te akokango te ko. Moi c'est ça imprévisible. La femme est souvent imprévisible. Mutazala imprévisible, va passer mukumba ni wana. Bana nzambe merci beaucoup. Bona nakalimi atena mabanzambe. Bona nakate. Et puis boye bakana na za pasteur na za prédicateur. Différence ezali entre prédicateur et pasteur. Différence ezali entre serviteur de Dieu et Ancien Testament na pasteur. Ba te bele ba comprendre nakate. Pour na yo musu wana kenena abali mwana muke, ba bi azo exemple ya ba serviteur ya Ancien Testament. Non, ba pasteur te. Merci beaucoup Nzambe pa molabino à la prochaine occasion. Merci, au revoir.